Maton bandeko balandi baindo bola muka to tondi bino botondi pambate nangonga oyo toyebi ete bozali ya kosepela ndenge bomoni lobola loilondo croyant africain moteti indika mobeti lokole na bitando bike bya bino bozali ya kosepela parce que bosi boyebi ete lokola lobola loilondo croyant africain abimi na bitando bike kala mingi te bango mei papa nkusukia muzala panda na ngola bakomi bimela wana alors nangonga wana bo kosepela parce que bilei bya kitoko bilei bya molimo bizali komela bino nangonga ya lelo na émission baindo bola mukatokani kobenga bango mei papa nkusukia muzala panda na ngola bakoka bongo kosolola na biso na maye matali développement ya baindo développement ya Afrique niveau nini tokomi mekonini tozali na yango omoi mwalelo na maye matali bongo politique économie science donc disons développement ya Afrique ingambi kususa ela kanza komba matondo ingambi baindo babengi lisusu lobola loilondo pasi omotema mikolo mileki bazali komona bino lisusu te tina ndenge maponami masalemi vraiment bazali komitungisa balingi pensa bayoka bino lelo tokoti kaka na kati ya religion nzoka kuna na kati ya religion makambo bazali ndenge na ndenge science politique pe technique ekozala kakuna mais lelo bino lokola prophète
oyo azali continuateur ya evre ya Mfumu Kimbangu toye lelo komeka kosolola na bino komeka kotuna bino motuna moye batuni biso Afrique 50 ans après RDC 50 ans après la décolonisation niveau mboka na biso ekomi niveau Afrique ekomi par rapport na développement na ye tozali wapi esika touti peut-être toyebi esika tozali ba malamu te alors soki toye esika tozali toyebi malamu te esika tokokende kozala bongo pasi bolobi nini tozali wapi par rapport na développement ya Afrique omo mwalelo matondo mingi ndeko na biso na bola lo ilondo croyant africain moteti ndika mobeti lokole na koliki a été na mituna miyeba tuni bino pe bongo bino boye kotuna biso ya kolika koyeba 50 ans après décolonisation ya Afrique pe ya Congo tozali na esika nini Congo pe Afrique ekoki kosala nini na matali développement pe maso maponano maleki tolobi te nini yango ezali ndeko na biso na bola lo ilondo croyant africain moteti ndika mobeti lokole oyebi bato tango bato na bitumba lelo lokola technologie ekoli mingi batia makambo wana na ba espion pe bongo na ba avion ndeza kosala makambo wana kasi na tango ya kala to na tango elekaki bazali kobenga bongo banongi espion banongi bespion pe baguetteur okomona na kati ya camp militaire batomboli nini ndako moko likolo bati baguetteur bavandaka kuna ya likolo po bango bakotalaka ngambo likolo moto aza likolo ya ngomba aza komona maemaso mazali koleka moto aza likolo akomona maemaso mazali bongo koleka lelo yiki na kati na Afrika ndeko na biso lobola lo ilondo kwa Afrika bino botuni 50 ans après biso tolobi ete biso na mindele sima 430 ya bofuti nyongo tokotaki na eleko ya boye ya Mfumu Kimbangu pe 90 ans lisusu ya prolongation inutile donc na bandi bokotuna biso 520 ans après donc bino bomatisi biso depuis ka tokutanaki na bango 520 ans après okutana na mondele nini yango ezali tokomi wapi na kobanza kouta 1921 ti lelo 90 ans lokwa tokomi na 2011 Afrique ezali wapi pamba te bolobi sima décolonisation Afrique ezalaki décolonisé te Congo oyo ezalaki décolonisé te pamba te tango Congo akendeki kobunda etumba ya indépendance esengeli bato bayeba yango nalobi bokende kotuna guetteur bokende kotuna monongi oyo aza likolo oyo azomona mayema aza koleka na se nini na nini ezali koleka botuna ye tokomi wapi monguna kuna aza na position nini po biso awa pe tomilengele mpo na yango kasi bato batuni ata volonté ya tata mokeli te batuni ata volonté ya nzambe te bachef spirituel baza ebele baza kokoka koyebisa bakongole te nini yango ezoleka toza wapi toza kokende wapi toza kotala bango kaka boye mbala mosusu omoni na mawa na motema na pasi na motema pamba te maemaso mazali koleka ngambo tozali kotala bato ya mangomba baleka basali badéclaration bato ya politiki baleka basali déclaration peuple aza kozela eloko moko ya malonga boye kasi peuple ye moko ayebi te eloko yango aza kozela parce que aza koluka bomengo pe bolamu na kimia ayebi na ye te ekobimela ye ngambo nini ndenge wana babendisinga ngambo ya kei babendisinga ngambo ya kei baye balaki ye biloko abeti maboko ata moto yango aza na biloko te mais soki alaki kaka bango babeti kaka maboko bamoni kaka ezali
yiki wana tolobi ebongaki bato bayeba volonté ya tata mokili ezali wapi 90 ans après ntango bolobi décolonisation elingi koloba déconnexion tozalaki kole na mindele ebongaki tozala déconnecté na mindele alors towutaki tobandela bitumba yango bato babundaki bitumba makambo elukaki te table ronde ya Bruxelles ezalaki nini ezalaki lisano ya motopi na stade Tata Raphaël stade Roi Baudouin ntango lisano ya motopi basali ya injustice mpona nini mindele basalaki injustice parce que fédération ezalaki na maboko na bango arbitre ezalaki mondele match ezalaki kobeta makuna avec club na mikado ezalaki équipe ya Sabena ezalaki équipe ya mindele toye gouverneur aboyi kopesa nani monsieur Pétion aboyi kopesa autorisation na association ya nani ya bakongo nini abako autorisation ya meeting parce que ye gouverneur azalaki nani mundele omoni arbitre mundele gouverneur pe mundele donc bango mibale na mundele arbitre na stade na gouverneur na ville ya Kinshasa bazali bato ya mikano bazali bato baza na bokonzi bakoki kodeside yango wana arbitre a décidaki bongo kosala injustice ya kovalide babi ya mikado mpe koanile babi ya 20 club kosala injustice wana arbitre mosusu donc monsieur Pétion gouverneur ya colonie azalaki na nguya nyonso ya koautorize mpe ya kosuspendre ya kointerdire meeting donc bango mibale basalaki eloko oyo esepelisaki bayindo te yango bayindo na ntango na bango bamoni bongo balobi lokolo eza bongo mondele anyokoli biso mingi kasi mpona mokolo ya lelo biso na ye abupia tozali kokabwana donc décision oyo basalelaki pillage ya biloko ya mindele le 4 janvier 59 ezalaki kobenga na mondele akende na ye atika biso na mabele na biso tokambama na biso moko ndele mpe akende bonyatela biso ezala nano tata ezali omoni esika wana kokende mbango te tokendelango malembe mpona bana bayeba toza kosolola wa mpona génération oyo lelo tozomona bango na kati ya yiki toza na bakulutu toza na baleki oyo bazolinga kobimisa na balabala baleki wana yambo babima na balabala esengeli bayeba bakobimela nini babima to babima te pamba te bakokende kaka boye olie bazala bamartyre baleki wana bakei basakrifie ah bon parce que différence eli entre martyre na sacrifié bazalaki na 4 janvier bango nde bazalaki bamartyre bakufi mpo na cause moko commune cause ya libération ya mboka de cause utile wana martyre me wake na cause inutile parce que bato moko balingi bazwa bokonzi na bango moko na lolenge na bango basakrifie bato parce que 4 janvier martyr c'est quoi sacrifier nezi lokola 16 février baza basakrifie type K eza basakrifie déraillement ya mwenke eza basakrifie nini kozinga ya sakaroni eza basakrifie 16 février oui le 16 février marche ya catholique mais ezalaki mais nalobi bato babimaki mpo conférence nationale efungamaki ntina ya conférence nationale ezalaki nini pour la réconciliation nationale boluka babanderolo batiaka na kati ya salle de conférence bokomona yango bien conférence nationale souveraine pour la réconciliation nationale. Donc pour réconciliation il fallait relecture ya histoire. Est-ce que relecture ya histoire esalemaki? Non. Donc conférence nationale ezalaki eloko moko ekomaki nango inutile mpona mboka oyo. Alors baye babundaki mpona yango baye oyo basacrifiaki bango mokolo wana utilité na bango. Mais relecture esalemaki tendeni esalemaki te les deux commissions hypersensibles eleka te tata ti lelo koyebisa ngai nini bateka mboka oyo est ce que bajeune bayebi ke mboka oyo etekamaki lisusu bayebi yango te. Na kati ya relecture ya deux commissions nde balingaki bayeba na kati ya relecture ya les deux commissions hypersensible wana ezalaki lokola assassinat vol et bien malaki. Alors sikoyo na assassinat
sangai baloba te baboma intel baboma ki bango pona nini attends to komona ba pona nini to bandi ko mona batina na baleki babandi ko comprendre te ah nzoka intel baboma ki pona boy intel basala ki mabe pona boy voilà na banani ba participer ki na ba makambo wana voilà mutalumu bakufa pona nini nde wana ko yako sala te ba ko senga ba pardon parce que réconciliation ko sala pardon na indemnisation donc il faut pas indemniser bandeko bango basala ki mabe wana parce que batoloko baza kozanga koyeba ya on a le but to na ba chef spirituel bato bele ba ba chef spirituel mais baso kamusa ngai pamba te na lelo oyoyo Congo toute tendance confondue azali na posa ayeba position spirituelle ya Congo, position politique spirituelle ya Congo, position technique spirituelle ya Congo. Après, vous pouvez reprendre moi, le chef spirituel, il faut expliquer pas il y a position politique spirituelle. Donc politico-spirituel. Non, politique spirituelle, n'est spiritualité, il y a Congo spirituel. Donc politique et spirituelle. C'est ça. Donc le monde spirituel, même la politique en gros, alors le monde spirituel, même la technologie. C'est ça. Il y a un rôle de chef spirituel parce que un chef spirituel, Mouto Azali, soit prophète, soit Azako se communiquer dans le monde spirituel, il faut expliquer aux politiciens que dans Gonga Oyo, dans le pouvoir politique, ils ont état Moussama, boye. Dans le niveau de la technologie, tu as un stade, boye. C'est ça. Nde loko ya wana oyo ezali kosenga manangonga oyo pamba te lelo batiraima oyo nyonso ezali komona maima so mazali koleka ezali effet mais cause ezali omoni nyonso ezoleka ezosala mais ba effet tozo vivre effet mais ba cause sikoyo omoni alors ceux qui bato bayebi ko se positionner te spirituellement bato bayebi position spirituelle na bango te parce que ba mususu na ngonga oyo ezali koloba baza ba chancard ba mususu baza ba malchanceux. Donc, donc tout ça n'a pas de malchance, n'a pas de chance, bah ignorant, n'a pas éveillé. Nous sommes basés à Kosanganawana. Alors, bah éveillé, bah comme il a devoir, il faut bah éveiller ça, bah ignorant, que nous tala ici, quand on commis, les alliés, oui. Alors, tout ça, il y a déconnexion, il y a décolonisation. Alors, bah tout le monde a bah il y a un monde qui est aussi là. Alors, Mundele a monnaie qui est menacé, et non pas politicien, mais Mundele a menacé le peuple congolais tangoane. En grande majorité d'autres peuple quinois. Hein? Donc, il y a le peuple, il y a Léopoldville, Tangoane Zaki, Léopoldville, sous la colonisation. Alors, les lots, Natangoana, peuple wana oyo a réclamé qui indépendance oyo batu bakufelaki parce que natango wana Mundele a siliki azako na kati ya ba revendication wana bazako beta masasi bato sala nyonso mais revendication ya ba peuple wana soki bolandeli yango malamu boko remarquer nini en dehors ya ko s'en prendre na commerçant hein donc le malais me to expliquer batu voilà mon esika wana. En dehors, il y a pour s'en prendre les commerçants, les opérateurs économiques, il y a Mindele qui s'en prennent dans l'administration. Il faut que les gens la religion. Parce que la paroisse, c'est là qui pillent. La paroisse, c'est là qui pillent. Le 4 janvier. Le 4 janvier, naza koloba ba de ko ba passer ba kulutu ba lingo kolobate na mokolo yango basango bazala ki menacé ba kende ki na ba hôtel na hôtel ya paroisse donc na sika bazo sala messe donc ba panzaki yango ba zoki biloko ya basango ba panzaki bekaristie donc vraiment tout ba ki ba profana ki vraiment ba sabotaki ba paroisse. Donc, il y a une indépendance. Non, non, comme on a dit, c'est une histoire. Vous avez un souci, qui va comprendre ni les kaki. Parce que nous sommes des faits spirituels. Alors, vous avez reproché Nini. Parce que M. Pédion Oyo Azala qui n'a pas de meeting des
problème na ina basango ezalaki nini po bato bakende s'en prendre na baparoisse wana osomona alors bato bayebaki no basango bayeko comprendre que no basango na tubela bazalaki kosala kaka je moko bango na mindele osomona donc bango na basango donc basango na administratif bazalaki eloko moko alors basango bato bazalaki lokola poste ya renseignement na service ya renseignement ya mundele yango wana moni kande ezalaki na bango ke mokola ona bino basango bato bamemelaka bango ba information bozosala biso bagere batubela batumbaki basango mosusu mandefu balesi bango bamakayabu na pilipili na mokolo yango wana donc mundele akomprenaki nyonso wana ke église ezalaki donc église catholique ezalaki déjà menacée na bato wana donc na bato baréclame indépendance donc par là bato baréclame indépendance spirituelle donc tolingi na biso lisusu église na bino te alors bato na ntango wana bascande baslogan donc babeleli slogan tolingi kimbangu osomona donc molimo ya kimbangu mpe tolingi kimbangu wana le 4 janvier omoni ntango bato baza koganga ndenge wana te mindele bokende kimbangu zwa place yo nde ya biso toza bazotya makelele wana bakoteli basango tolingi lisusu tomona bino te tolingi kimbangu tosa alors koningana te vande esiko vandi nyonso wana olanda masolo alors na bacrime na banyonso oyo babelelaki wana alors esalaki mindele mosuku to bakatisaki ngambo ya Brazzaville alors esengaki siko fo bakende bavoie de négociation batangi Kasavubu il faut azala libéré tout ça alors esengaki parti ya bakongolais donc eteni ya bakongolais bapoliticien bakongolais parce que eteni wana nde moto ezalaki lokola eteni oyo ekorepresente bakongolais or en réalité même baparti yango politique ekoki korepresente nano peuple na ntango wana te mais tondima parce que ezalaki ya baorganisation politique oyo déjà esalemaki na baassociation mosusu wana balobi bon bango nde bato bakokende kodiscute na mindele bavanda na mindele mpo badiscute indépendance alors mindele bamonaki ke na pression oyo bato baza kotia tozali le 4 janvier 59 tolongo le 4 janvier tobandi kopusa na mikolo wana sikoyo fo banégocie bamoni ke makambo wana soki elekeli awawa ekozala mobulu fo tolongola yango awa tokende nango wapi na poto epa na biso donc epa na bango kuna midele oui entre temps na kati ya mois de janvier wana mindele basali étude bato babelelaki nani babelelaki déjà kimbangu ke il faut sikoyo église catholique toza na confiance nango te toza na posa sikoyo ya nani ya kimbangu donc il fallait kosala étude ndenge nini bakoki kosala mpona nkombo ya kimbangu wana et permettre continuité à l'église catholique. Donc il faut l'église catholique a créé demi-catholique naïe. Donc moi naïe, dès que l'université il y a Louvain a créé qui Louvanium naïe, il faut l'église catholique a créé antichambre naïe. Afrique c'est ça. baleko baladi kobouge te esika ozali vanda relecture ya histoire ezali kosalema awa yango wana omoni te eye kosala sikoyo nini mais ce pétillon oyo azalaki catholique azalaki prêtre te mais azalaki catholique parce que azalaki na foi catholique azalaki chrétien catholique mais ce pétillon nde akobenga bapapa ya ngenda mpona création kokela église kimbangiste oui, après le 4 janvier 59, bah, quand il y a un processus, il y a créer église chrétienne, il y a Kimbangu, donc église, il y a Kimbangu. Mais na kati nango ekozala Kimbangu te mais ekozala toujours christianisme. Parce que corrompre l'élan, oui, il y a 4 janvier. Parce que il y a 4 janvier, on dit qu'on menace l'église catholique. Donc, quand on les sous-sauter après indépendance, on ne pas à Kimbangu. Or, que ceux qui ne créent pas à Kimbangu, Ngunza, et pas à Kimbangu, prophète, alors on va l'obliger, on va l'éveiller, on va continuer à menacer les politiciens pour un éveil total. Il y a une indépendance totale. Il y a alors il fallait qu'on crée l'église et qu'on ait une église chrétienne, catholique, mais
kazaka ya Kimbangu. Donc okotala ona libanda boye omoni Koma Kimbangu. Mais siko koti na kati okikokuta Mariana Yesu nazoloba parce que ndenge nazoloba nalobaka ngwa maintes reprises omoni parce que création église kimbangiste parce que bato balobaka non fondé en 1921 non église kimbangiste elle est fondée en 1921 église kimbangiste ezali fondée après le 4 janvier 59 yango monsieur Pétion apeselaki yango nini autorisation le 24 décembre 59 et puis babonaki mokolo ya nini ya Noël ya fête ya Noël et ko permettre bandeko wana basepela na Noël alors que tant bako sepela Noël basepeli na Jésus moni mokolo bazopesa bango nini de société civile le 24 décembre 59 mokolo basepela ka naissance ya nani ya Jésus. Voilà. Mais il fallait pas passer le 6 avril. Tout ça, ils en ont tiré. Alors, bateau bakei na bakei table ronde na Bruxelles pour na mindele parce que bateau basali na milliers na bangote. Basali na milliers na bangote. Alors, bakomi kuna bateau wana ba travailler na milliers ya mindele. Baza déjà d'abord ba complexé parce que quelque part et tout le monde presque a qui conseiller à Mundele, collaborateur à Mundele. Comment ni? Alors, tant que Batouana Bazongi, awa, ba éveillé Bazalaki, ba non éveillé, pe Bazalaki, parce que ba on est sur la table ronde, Mundele, ba kotisa ki Batouna bango na tête. Comment ni? Yango Bazongaka awa na loi fondamentale, o ezalaki lokola. Constitution oyo ekotambusa pardon nini Congo soi-disant indépendant mais loi fondamentale wana banani basala yango banani baconserva yango ezalaki loi fondamentale acceptée par la Belgique donc conçue par elle-même la Belgique et acceptée par lui-même elle-même la Belgique. Donc si koyo epai ya ba Congolais ya tango wana bazalaki kaka batu oyoyo mindele en tant que ba conseiller na bango bazo sa bango no oso boche oyoyo ekondima mate epai ya roi soki boche oyo ekondima mate epai ya roi donc soki bolingi fo ezala oyo mais batikali koloba te bango ba politicien wana batikali pe koyebisa mindele te ke no oyo pena oyo na oyo peuple na biso pa kondima ngote. Omoni batikali koloba ngote parce que bazalaki sikoyo na sous pression le peuple atikali mosika donc bazali sous pression ya mindele. Alors bango bakolinga kaka baya awa baya na ba slogan ya koyebisa bandeko batikalaki tozwi lipanda sans pour autant balakisa indépendance yango parce que awa peuple azalaki kozela baya na nini baya na indépendance yango moni ba mususu bayaka na ba indépendance na ba sacoche soka ke permet na peuple kuna mindele yo keneka ganga kaka question zu yango eza na malette eza na malette nzoka bazalaki isolé na table ronde kuna mpona kodiminuer bazongaki libre te bazongaki libre enchaîné par bazongaki enchaîné omoni donc bazongi awa toye na lipanda bamusu babengi roi bamususu inter c'est ça mais bayaki na gouvernement responsable yango na irresponsable parce que ntango baye wana bazalaki mindele kaka ya loposo moyindo ntango bakomi awa alors mutu na mutu ayebisi peuple population na ye ya eteni na ye nini na nini bakendeki bagangi lipanda alors le 30 juin ezalaki mokolo ya kokomemore indépendance yango omoni alors nakobanza commandant Jean Sens soki alobaki ke avant l'indépendance égale après l'indépendance ezalaki sur base ya kotala na yango loi fondamentale na ba système oyo ezalaki eloko moko échange te na bato bango baimposaki wana bango oyo baimposaki parce que na armée baofficier etikalaki kaka bango mindele ozomona échangeaki te na administration presque mindele bazalaki na bango nano bakendeki te sauf na gouvernement esika wapi Mbuta Lumumba azalaki obligé asala gouvernement oyo ekozala na bango ye lokola premier ministre Kasavubu lokola président de la république bayokanaki alors que bato nayebi te soki bavandaka mpo bakanisa malamu ke na menace wana mindele baproposaki
indépendance ya Congo ezwama 20 ans après, ce qui veut dire en 1980. Voilà tout ça na 60. Mindele bazo projeté indépendance babi bon botungisa mate tokopesa bino yango na 1980. Mais siko bango balobi te peuple na biso asengi yango lelo. Est-ce que Mondele lokola lingaki te apesa yango après 20 ans? Hein? Akondima kopesa bino yango lelo. Te yango alingaki atrike yango, alingaki afadisfie yango, abebisa yango. Mais na kati na bango ba éveillé bazalaki. Alors tant siko baye basali discours wana mibale bolandaka buta Kassa bodwena no liboso roi ya Belge asali ya discours inventé makambo ya koko na ye Léopold II mabe transformé na bolamu oyo asala na mboka oyo akomisi yango buta Kassa a remercier ye na nyonso oyo wana. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. La défense du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Alors, Lumumba monaki que non, le peuple na biso comment y battre makambo nyonso. Or, na lelo bino ba Belge en principe, il faut que senga biso pardon. Na mabe bosala ki biso. Pour biso to limbisa bino. Et puis to collaborer na bino état. Mais to moni awa lokola discours à droite, na discours ya Kasavubu et ko changer na ngwe loko moko. Yango moni asala ki discours wana pesa ki wana ya koloba teno bonyokola ki biso awa to sibisa ki ba déportation na kati na mboka na biso. Le marque de l'indépendance aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Alors, au moni, c'est ça qui vraiment ma belle cité, et c'est un qui roi Baudouin, a Kendeneka le même jour à Zonganaï. Alors, c'est un qui n'a pas Lumumba expressement a changé de discours. Nde yango ayaki kosala susu discours mission mibale ezalaki prononcé na pokwa yango devandisaki roi awa. Alors sikoyo bato bazalaki kotala sikoyo programme ya Mbuta Lumumba ezali ndenge nini na gouvernement na ye bakotambusa mboka yango ndenge nini wana sikoyo Mbuta Lumumba alingi indépendance ekoma effective. Alors sikoyo tokotala badéclare nini Congo ezala état laïque. Komoni nzoka tango ba déclarer Congo état laïque elingi koloba ke ba pesa permission na religion nyonso et s'exprimer librement. Alors na tango wana église catholique alongwa religion d'état. Nzoka siko église catholique elongwa religion d'état et comme pasi pona mindele c'est tout Vatican a contrôler les sous Congo spirituellement. Omoni donc ezala ki problème. Basali nini balobi no muto faut que carte alors le système éducatif esengeli changer ba place nyonso mindele bazala ki photo tia batu moendo batu balobi ke ezala ki en préparation hein il fallait tokende na bango na transition parce que tozala ki na cadre moko universitaire te na tango wana ngai tana ka discours wana lelo na regretaka etangisaka ngama ya miso parce que na 60
ce qui Mundele a monaki que oui ce qui t'a changé totie ba non universitaire na babibonga wana toko avancer te toko aboutir na échec il fallait atika biso to subir conséquences wana de façon que ce qui to subir yango to moni que sala ki mabe toko sala recours toko benga ya na ba universitaire na ye poto lo bane kan toko zala ki na raison ya kopesa biso indépendance na après 20 ans donc encore 20 ans to zela na 1980. Mais pourquoi boy kotike la gouvernement Lumumba liberté wana 11 jours seulement sécession katangaise oyo Moïse Tshombe a s'autoproclamé qui président ya état ya Katanga sécession wana salemi na etinda ya ba belge na soutien ya ba belge sécession kasayen ya kalonji litunga toujours ba belge hein de banyima kabola mboka na tango wana biteni déjà pona nini bapesa mbuta Lumumba difficulté ya ko gouverner mboka yango entre temps bakata parce que na économie po katanga fo boye bakake ezalaki donc réserve ya munene hein na et puis bokasi ya économie ya mboka oyo donc na lero wana na union minière ya oka katanga hein ozomona oyo bongwana ki litare eko koma chekamine hein il faut boye bakango donc biloko wana nyonso sécession kasayene eyo kokanga ba diamant parce que tout ça ezosa force financière ya nini ya gouvernement alors il fallait